Lisolo to solo la kinga na yo na kati ya jardin molongani na ngai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, molongani, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Tango kelaki Adamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuli. Samedi le 17 février 2024, soirée l'amour pour tous. Boya et Belé à l'espace Genoiti les 5. Rapé Elie solo ange de lumière na Gonzala. Boya et Belé, Genoiti les 5, soirée amour pour tous. Boya, le 17 février, amour pour tous, soirée Nabino, posez la guille. De 20h à l'aube, Boya et Belé. Boya et Belé. Boya. J'ai loisé les 5, soirée amour pour tous. Amour pour tous. Boya, le 17 février 2024. Amour pour tous, soirée Nabino, posez la guille. Nangwende ya motema na yo, chéro vanisi nani, libana vouleza pour Nazanyata moto apesanga parapluie na la danse Montana, leader. Et plusieurs artistes invités en invité mystère. Piscas Kassongo, José Kinda, le tenant du titre, Roger Mamou, Macron, Jules Dicando. Solution et amis, et paye à Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe Funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Bibi Boucle d'Or TV. Bienvenue à Élection en Kandi. Joyeux anniversaire à Edino Image Panza Sangwa Congo.
Neka ezalaka ba mbote ebele na Lolo Mutima, grand prêtre, président absolu Lolo Mutima, le cœur, ba mbote ebele. Christa Dirango, ba mbote ebele na yo Thierry Mazulanga. Je dis Maté TV, un grand merci à vous. On est là, on est ensemble. Nana 3 si je n'en le par rapport à Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Na comprendre quand tu n'habites où ta wapi Pasteur Marcelo. Ba maté no ba ne côté ya bateau nous ba ne ko mona ngo bien pasteur mo wo su côté ni ngo pasteur mo pembe so neni o ya côté bateau ba biloko mo bo na français au terre tellement na français aux voix publiques ivoiriens, camerounais, les congolais aux voix tellement publiques et pesa yo mutu makasi. Pasteur Marcelo, première, pour le coup, la troisième, hein? Non, on a première, au premier, troisième, première, deuxième, troisième, première. Pasteur Marcelo, au banana, on a tout la basango, au lobby que non, mututu a sambe la catholique, a aucun enfer. Yon a une botte d'enfer. Pasteur Marcelo, Matthieu Sili, Bible, oh, banana, kotanga, wana, et ça, il n'y a pas de verset, il n'y a rien d'autre. Comment maté à mon bosso vandi ah voilà lila zaboué ngana za mukose tema na mukose linga linga mosa mulai pour ça la bien oloba yango to beta okara moko ba otelingi na zabu mosa nga aza mundu nga aza pembe pour équilibre ote maté à moko terre à terre. Qu'est-ce qui a rien à voir avec le contrôle du corona que moi yo za mukose il faut linga mosa mulai yo za pembe folinga mwasi ya mwendo oke plus long que non des abona liko na liko sina biso to zaka na éponge nzambe asala batu to ala souke belé so na souke ça veut dire soko kuyi okokufate parce que Dieu a mis une chiffon éponge derrière nos cerveaux quitte yo passer Marcelo na lobano parce que au déconner to pengwa na onzela moko tango za passer to kinosko bongo to respectabilité oke musika. Cerveau ça a chiffon depuis mon colonie il y a les ponches depuis mon colonie parce que bateau bana soude bana ma bane ça veut dire quoi bana cerveau té problème c'est quoi yo moko lo ba oté ka bandimino oh ouais moi je suis moi avec ma femme et tout oh bandimino baby ndeni balala na basi na bangote avola la moi sinon na mbetu ça veut dire moi ça na mbetu yo lati singlé lati boxer bani ko binyela moi oh et puis ko bien te lu ketu makasi awa aujourd'hui na ba veste lu ketu makasi passer Marcelo maté na wana et ko kité. Deuxième, on a dit que Mobutu ozolo ba ke maréchal Mobutu aya na idéologie moko boye ke non bato bala ta kabila mba maréchal et tout Mobutu a qui sa peur et tout bato bala na Mobutu. Marcelo bino to na l'église na bino ya Congo bo ça la science occulte na yebi yango te bataba kisi ya danger. Mobutu wana c'est ce ko kungondu wa za banga. Tant on a on vit passer Marcelo. Église écoutez les matins en plus nzambi na bino ninge zakana parce que Mobutu akufa ta Mobutu qui en vie église nous à la tête à l'époque ta Mobutu qui en vie qui catholique protestant et musulman point barre vous profitez pas Mobutu yo finga Mobutu lelo finga Mobutu ce qui Saddam c'est la zala qui lelo Saddam c'est anga kangana yo l'église na ba ndimi na bongo que les prisons parce que Marcelo il y a un autre matin et Sili comme ko terre bato babilo comme au toucher parce que Mobutu akufa wala mabe ya Mobutu kino bane kolata biloko moko ba maréchal ba veste moko amine bana ko envier on a na pétition ta ba veste wana ba veste zo lata wana ba veste na yo o lata kabine to bi ko to somba ngoto yo ça la sur mesure ou quoi au fin à président de la République de Mobutu ta yo fini Mobutu. Il y a comme on marqué président Kabila, les pères et les fils, et président Fati. Au fin à Mobutu. De ce qu'on a président de la République, il faut la ce qu'on est indéni. Le comme nous baba banto, nous qui banto, pour y aller à la veste, il fallait l'attaquer, donc aller pour t'amener baba chef coutumier, l'attaquer. Passer Marcelo. Place au toucher, place où tu vas toucher à ti. Hein? Parce qu'au deuxième, ballon n'a papa Wemba. Papa Wemba la ça batoni ba ta formé bien sapé bien parfumé relax yo bio la ta la c'était bon tant que la na mo so na mbetu no ba ne ko lo ba ke no ninge za boy ke no il faut aimer la moi c'est sexy et tout na la sabino
bien parfumé, c'est pas Papa Wemba. Non, ma Papa Wemba parce que mon président qui question est mené à ça à la banne belé à na poto. Alors Papa Wemba andima Papa Wemba. Kofolo midi andima Papa Wemba. Tanyo babilo kona pourquoi tanyo kofolo midi te passé Marcelo. Marcelo tanyo kofolo midi te pourquoi? Na maté na yo. Ozangi loka koloba komi koloba bilobela. Que Papa Wemba ninge zawana alinga ki sap, alinga ki parfum, alinga soki ndenini. Bato balanda Papa Wemba. Bakokufa sans lupango sans mabele baotika bilamba mais Papa Wemba na tika bilamba atika pe mapango atika ba voiture yo lingi nini avant na kota on a 3e session nanga parce Marcelo muto na délire na moto pona yebisa ona parce que uta no wapi aba ba délire na yo ya bi ko tema moi sina yo parce Marcelo ngalelo so bakabelinga $100,000 na so ma muto kata muso ya 3,000 €. Mais na kosoma bijou nanga sac nanga danger na sombi ba chaussures nanga danger vous comprenez tout ce qui est talon na sombi ba bijou nanga ebele na sombi parce Marcelo na soma moto kate moto mususu mbongo na après fa ke ne kosoma mabele nanga yebso ke moto so nga fa soma mabele ngo ozo tout la tolo so bata mabele balombo bakufa balombo batika bakufa batika mabele yango petit batika bandako esali nini yo lingo la mate ya sika wolo bakeno ba jeune ngaso ba tamba lokwa ba infirme yo finga ba infirme tango finga ba infirme liboto no pa infirme moi azali wana ya moi aussi ozo finga ba infirme ça veut dire quoi de yo lingo o comme ça bato ba tambola kaka na démarche na yo en fait donc batamba lokola yo baza mandefu lokola yo baza nelonyo lokola yo baza mukuse lokola yo baza na soki lokola yo pourquoi oza ko fin toto pengwa na yo nzela moko passer Marcelo kolo baka so makam na biso te bolo baki bata mokili bo kabola to bata mokili yo na mokili oh non li gabo na osala te ya ka bandimi loko te ya batu na komba mbutu te ko te ya batu na komba Papa Wemba te na koti na kini que c'est emina mon papa. Merci beaucoup na partie de bonus na mona ki au kosi makambo ba Victoria bo telema pasteur Alekisi to bi kota routité pasteur e ben non ndeno finga ba we o banga ko follow midi na banga zo banga ko follow midi parce que ko follow midi pa la taka bien ana mapango mbongo ne bataka ba verse ba bino o lobi ni ke poani tous ça so mi colonne ba le bela fali ba zo le bela ferre ba zo le bato amba moko yo yi fo ba mona passer moi mon cause moko boye oza 1,50 m nanga kuna lekona mla 1,40 m combien mon cause non to le ba comment qu'on bite lango et qu'on est vantard moi je suis courte je suis mariée avec une femme grande moi je suis blond on le blonté oza rouge parce que na kata libota no bota mwana moko ya ndundu to yebi yango eza koloba eza mamba kotonga te parce que au publier oza pembe to amundele to oza boy pembe no komisa ngo finga abatu yo koma ko finga ba infirme yo parce que salela biso no ba miracle tous les ba infirme ba bonga ba ndundu ba kuma nde balingaka batu nyoso ba koka nyoso ya Congo boke ne pas passer Marcelo et passer Marcelo abongisa bino passer Marcelo o toucher motema na biso yo ko finga kini kesa na nini kini kesa bongisi ba via batu belé na poto banana kini même ba via la biso ba bi poli et tout ba malembe cha bazana poto biso to na 2001 Kester abongisi ba via bana basi na bana mbali y compris Papa Wemba tika pe na poto a mimi tous les filles ba fi 10 na tiki bi na poto boluka vi bana ba koko ba bota yo bongisi da vie anani apa ko so ba mbonga mabonza okolo bana Kester te que non Kester a BBC génération nani na bluson na yi na ba weston na yi papa nota koloba no sokoli ko netinga de mutum sa lingane voiture mutum sa lingane weston sko est-ce on a ne kesa lingane weston a lingane ba blouson c'est quoi ton problème ba verso la tarna et où ta mundem ta sala ngote yumu ko ta ba griffe ozo église no en vuta on a ba science occulte no église me vanda ka calme bo so ko yi obani ko lobo lobi o ko ça théâtre mana kini kesa emilia ba kini kesa remien to ba ko telema pona kesa za partout mon entier to sepelité ata muke so lingi to tenga ma to ko tenga mano longo to ko
wana elongo pasteur oki marche oza eloko côté jamais oza eloko côté pour na côté ya eloko moté ke ban na kombo ya Mobutu afana 30 ans de pouvoir vous comprendre yo uta wapi au fin à question lelo tant solo ba que non oui bolanda ba question ba sumba bata ba veste à danger ba griffe à danger au sumi mabele te au kufa sans lupa on sa mabele ce que ce qui me mabele tant kufa mabele wana ike pa na yo qu'est-ce asoma mapango sikalati ba weso ne tikala la metikala papa mas alors yo tika skoni au église alimete église ba kiss sans oclite attention à vous monsieur ke bana yo ko lokota makambo na biso ndembo benga so batamoti tango ke na ba science attention au nom puissant de Jésus qui s'en arrête ko tanga kuma ba oité vous allez lâcher le côté soit qui mo bale pe nous ba kui faut tanga kumba kofi pas matérialiste kofi asoma ba voiture asoma ba ndako autant comment kofi te pon au banga attention mbote mingi na base tous les bases on est là, on est ensemble. Joyeux anniversaire encore et d'une image Panza Sangoya Congo. Nana méchant ma vie parce que moi mon coussé en dessous du wapi mon a complexé. Je connais bateau que ça mon coussé caméra comme ça yo me connais là les là nazara mon coussé y mon abala moi ça mon qu'est-ce qu'on a foutre. Nazara pembe na bala moi ça mon on s'en fout nous. On s'en fout. Toi na besoin makamana wote ko tanga kali sisi comme ba question de la mon yo. Kotanga komba papa mbata munga na oti kotanga komba président Mobutu te soki Saddam Hussein la zalaki lelo parce que Marcelo moi Saddam Hussein soit zalaki anga kana église na yo sina lobaki on a qui soki azalaki yo sakana Mobutu kibunzambi nzambe comme ba église comme belé ko kana ba bar yo moni volcan ozo mele ça et ça lo so mela demba longola ba moment dans pasta yo ani voix diamba te yo volcate yo ça yo ya biloko aboli bina ou que tu ma casse tanga so combat que c'est na monoko noti que ça soit la première et la dernière fois ni combat papa wemba OK au bani ko faut le de point nini profiteur va toi buzz faux pasteur science kills deni c'est ça pour ta cabine art bozora beauté moi mon ki awa ba bochaka a gagner na carte boko ça ya mai bozora baba ouesia makasi de ça porta bino to e bibinoti limete nyoso wana batakis na batakis tous les parents soit limité boza bata bakis to yebi yango que ça soit la première et la dernière fois tant à ce combat qui starté. Les amis, je vous adore beaucoup, un grand merci à Christian Christian et un grand merci à Jonas Nzumba et un grand merci à Thierry Mazulanga. Pendant que Congo, on est là, on est ensemble. Maria Genda, vous s'abonnez et belé chez Maria Genda. Jiva Matika TV, Lexon Baz, on est là, on est ensemble. Bah parce que le comment gros sabat na modèle mo fortement pas possible. Bah bon ça la les gablo na bino bossa ba les gablo la bino bo misana. Parce que ça les gablo na yo place oza au liara mbongo. En plus dans la kismo boy, ça veut dire église mobimba. Le coup de comment bouger, on dit que le comment bosso yom na yo bano bané koloba ne bato ba alléluia amen louange za la raté. O ezala raté kaka yo bano bané côté a passer mastino. Oh Marcelo continue ma campo na biso ko sala nini. Parce que Marcelo, on bané koloba que non. Boyo wa musique ya mokilité. Pourquoi vous écoutez les Fally Ipupa? Pourquoi les faire rigoler là? Pourquoi l'autre là Kofolo Mide dans l'année? Arrêtez. Pasteur, yo suko yo ka bango to iba komo na bango ndeni. O yebi ba kombo na bango ndengeni. O lo ba ka lo mo boye. À l'époque, moi j'écoutais que Beyoncé, Rihanna, Mariah Carey, ça dit ba ni mona world. Ba tsaka ko yo ka musique na bisa Congo, ba yo ka Beyoncé. Beyoncé c'est l'anglais. Rihanna c'est l'anglais. Peu importe Mariah Carey. À l'époque Michael Jackson au profiter quand na batu ba kufa. Yo ko finga penya Michael Jackson en tout cas passer maso courage on est bon mais oh kaka no na makaso milakana
agene a moto agene utabi amana kana o passer de nesa loba ke no bo tchaka ngona na mulangi moko bo omila tango mela diamba pasteur longola ka bambo ba ke to yebi tous les pasteurs bo tchaka ma drink mais yo pinya comment mta boy yo bien mta ba parce que c'est pas possible yo ozora tana yo bani ko répéter pasteur ou comment ko yeko la tina démarche au moment que vous les jeunes garçons vous êtes pas infirmes. Comment marcher comme ça? Oh papa. Vous avez interdit les jeunes garçons il faut pas que les bango ya. Les jeunes garçons va vivre à l'élu comme moi Souki, moi Lox, moi Bo. Yo olingi ba tu basa lokolo yo pourquoi? T'es qui toi? Olingi ba tu faire lokolo yo ba jeunes garçons les ça mode à l'élu tambula bongo. Moi Lox, moi Souki, moi gel, moi propre, moi pantalon, moi sumba, moi ni. Yo ce olingi bongo ti. Vous avez interdit les jeunes ba tambula lokolo yo. Ba verso yo lata kawana osomba ki ngona mandaka na Burundi na kisangani ou chez papa Simon Kimbangu quand tu dis que non papa va bébisa bato génération bébisa que sera bébisa en plus mon bout bébisa on a courage papa basango oh pape beaucoup prier les pour papa ota le kana na yesu ki akene soki na mboka nini. Mobutu azalaki yo on a pema ya ko bona souffle Mobutu binzamiza bane simba kata ko kanga yo soko fini président Mobutu le ko fini président Kabila les pères et les fils et président Fatih Béton tant on doit finir président au fini ba Lumumba t'es qui toi? Autant que la francophonie a été que nous avons mis ça honneur et drapeau na biso yo siko honneur ya yo ezaka nini honneur na eza wapi ya mafinga ozo finga kato ozo finga partout oko finga kester bongo te ke simba te ba victoire botele ma dream ba ta victoire bot pozana wapi botele ma pasteur role ka bot esprit te kester munga na otelandi oboto wapi ko liene place mo boto wapi ko mona na te yo nan yo ko ça peut ma kester jamais na 1m45 ozana ngwana ba veste ba bébé otambula na ngwana poni wata maputa le loka papa Simon Kimbangu la taka maputa yo bantu yo boy ki no bato bala taka ba veste te munde muta sala veste munde muta sala chaussure munde muta sala parfait tiaka mafuta mbila pakola ka bima na TV kata asko suki poani kata asuki poza loka ba kanza nde ba kanza bazali ko kata ba poil te ko kata le remote o finga papa ma yo nani yo président Kabila le respect mon bala mama Olive Lembi na matanga papa Wemba qui est la président qui na matanga ya papa Wemba pour honorer papa Wemba yo na yo l'équipe papa Wemba yo l'équipe président Kabila yo finisa ba yo na yo limité ko sabino liberté comme na Congo buzoba et comme trop boni boye ko pasteur nengo fingi question tout moli mutumba bien Victoria nengo fingi papa mbo tout parce que papa est mana question toi na méchant moko ba Victoria botelema yo fin de temps mo finga papa mbo le bien papa mba que non o le bien que tous les gens sont na papa mba tanga te ba lettre bon lettre ce ko fingi Zakaï baba baswe pour Zakaï baba baswe pas papa mba Zakara tangate qui ba jeune à l'élo baby ko tanga te baby ko commande yo toi te qui toi yo tanga no komani l'église na yo le ba ka français te ba na français qui est anglais to indi ma yo a savant te ba anglais ça veut dire ce qui l'église na yo ce qui mta ko alinga a kota ni te yo te no ka français en plus au début au domina ba ndimi na na science na ozala na ngwana lelo ko to ba ndi ba nozala ko ba baba le mama papa ya maka comme amen yako ya boy wa vuta bango na ba question za na attention na komba kin kesa emini ça on fait kin kesa fini nzambe fini papa ya mboki fini nzambe parce que c'est comme tout na mutu akene liflo na makambo na mutu mtoko le paradis na ndenge na uko juger mu ba lo ba ne juger point la tali mumba na bata loka papa Simon Kimbangu yo finga président république ozala rappeler pas comme to yeba ki hotel to yeba to ko tika jamais ko yeba o la tali mumba to ndima yo passer ma seule attention ke bana mate ya note ya batu wana omoni terre ozo kota kwa
terrain mon mabe bon ba musicien hein mon do ba ke ba musicien ba tanga ce que pour tanga ti to zala kana ba na ba comportement ko to ko pota buzo ba mo to maluka na poto yo ba mondo te mon na biso to tanga to changeaka to koma lettre le kwa yo to koma ye le kwa yo tango finga ke no ba to ba na papa mo ba tanga te ba to ba na question ba tanga te ba vila mo kenda bongo ba vila mo kenda na bilamba e kenda na ba mapango sko nani ngo sa kufa ba kunena lopango nani sa kufa ba kunena bilamba nani ngo sa kufa ba kunena ba bijoux ce que de lion za église no ligabo no moni la bandimi na yo ngaso pesi na $1 million no somba na ngalu tamso no somba na ngalu pon lo kwa yo te alimete wana ban voutiment na million na somba tamso na somba na voiture ata na somi voiture ko muto mutamba délire na ngalinga na ba bijoux ba sac à danger le pasteur fiche nous la paix kokota kama batamo kito banyi ko folo me depo na nini po yebi so batanga ko ko fa ko yelo na ndako parce muté ba to kama kambo est-ce que vous l'avez basi na bino bien donc comment qu'on la sanya ba balola ah franchement c'est un problème la comédie là on en a marre de ce comédien donc on a besoin de souka dans le bec comme 3 CG wana ba fa na ba linga ngabo s'abonner vous partager et d'une image pendant Sanga Congo encore joyeux anniversaire on est là on est ensemble Jiva Matika TV on est là Lexon on est ensemble Allez Mokona on est ensemble honorable gendre on est ensemble on est là on est ensemble Maria Kenda on est toujours ensemble bon s'abonner à Bibi Chibuka TV Maria Kenda ba produit à danger ba produit à l'opposo pour na ko bongisa l'opposo ba papa pe ba maman bo pikiliki ya ba papa l'opposo ba maman et ko bongiso ni plan surtout comme sembe donc on a Bibi Chibuka dans tout ko ba misuni kende ko somba ba produit à Maria somba produit à Maria so lingi le ngone bonga le poisonnier bonga ba produit à Maria ezawana nyoso ako expliquer bino on est là on est ensemble et d'une image pendant Sanga Congo voilà on est là allez ciao ciao gros bisous à tout le monde on est ensemble lisolo to solo la kinga na yo na kati ya jardin molongani na ngai oh voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage oh molongani I love you dad eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye tango kelaki adamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu samedi le 17 février 2024 soirée l'amour pour tous Boya Ebele à l'espace Genoadi le 5 Rapé Elie solo ange de lumière Nakozala Boya Ebele Genoadi le 5 soirée amour pour tous Boya le 17 février amour pour tous soirée Nabino Ozelaki de 20h à l'aube Boya Ebele Boya Ebele Genoadi le 5 soirée amour pour tous Boya le 17 février 2024 amour pour tous soirée Nabino Ozelaki na mwende ya motema na yo sherovandisi nani libana vuleza kolaka nazani ata moto apesanga parapluie na la dance Montana leader et plusieurs artistes invités en invité mystère Piscas Kasso José Kinda, le tenant du titre, Roger Mamou, Macron, Jules Dicando. Solution et amis, et paye à Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service.
Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Vion. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois-Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93. Double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours. Ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango.